Matondo bandeko balandi ya émission Baindo bola muka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bokolanda kabiso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu to meseni koloba émission Baindo bola muka ekoyaka o mabota mabino na tina seyoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alatina basufa toma ya tombola na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye moto afandi na mabele ye tondankita talantina ne songi nzila mfumu kusukia muzana mpanda na ngola bayeli susu bongo kokoba misala ya 1921 po nini te bangunza na kati ya religion africaine vutuka mfumu kimbangu bayeli susu bongo kozongisa moindo na esika bungela talantina manaka mabiso meko bianga makabongo Baindo bola muka tokoliki ya lelo na manaka yeto na ndako na biso ya mosala manaka yeto ko kabula yango na moko ya babianga mina biso elongi soko ezesika mbala ya mbokasi moko ya babundi to tiki tango bakozwa maloba bango nde bamitalisa epai na bino lelo biso liboso na bino biso ndeko botale ndombele to sepeli to sangisa maemanso ya manjoli njonjo yekomi kozingela mboka ya biso actualité kozala domine na marche ya bayi catholique pour ya contestation ya nouveau président ya seni tokobete pe lisusu masolo niveau nini spiritualité komi lelo tozeko kopusana na 100 ans ya mfumu kimbango nini esali touti koleka 60 ans ya indépendance na mboka na biso nini ya malamo nini lokwa leçon sima 60 ans moto akomi mobange asimbi bankoko pe bakokololo e bongo soko tokopusa na lobi na centenaire ya mfumu kimbango nini oyo etangisi baindo nini 100 ans wana to centenaire wana ekumbeli baindo toke kopesa bongo mbote na mobiange mina biso CG mbote boni bino santé mbote ndeko botale mopanzi sango elongo na bandeko bazolanda biso santé kimia ezali na kati etumba toujours na kati etumba bandeko balandi balingi na ino baye banani wana liboso na bangata biso to bengi CGM na bandeko balandi basosoli penza ezali tata Nsimba dia Mwangana moko mobundi na kati ya lisanga ya Vuvamu oyo tobimi na maboko ya Yemei mfumu kusukia munzala mpanda na Ngola moko motindami na iteni ya Lukala na Congo Central na tina ya koba misala ya 1921 sima ya mfumu kusukia munzala mpanda na Ngola mbote na bandeko yonso ya Lukala oyo boze kolanda biso na ce jeu kantimba na plateau ya mokolo mwalelo ce jeu tokoliki ya boze na kati actualité catholique asiriki lisusu catholique atelemi lisusu so vrai bango bafanda ka babalabala ekangama na nzambe toze na ntango toloba na bango te yango wana soko bango balingi eloko te il faut s'imposer il faut kokisama soko to saleli mwa bozongi mokesima lobby bazalaki contrepoids ya président Félix Tshisekedi tango baki na ino opposition toleki na version jeudi ngonga Kabila doit partir, transition sans Kabila, makambo bele ebomisa bato. Et Salemi na ndenge Salemi, bangunza babundaki, pouvoir et kabwani na kimia, passation civilisée à pouvoir. Moto bango balingaki za la premier ministre président de la République catholique asiriki. Élection enseignée Salemi na parrainage, na présidence, ya Fridolin Ambongo, cardinal ya catholique. Équipe wana beti équipe na ye joueur wana beti joueur na ye yende arbitre malobi injustice elekaki na match wana maloba na ino mboka matondo mingi tata ndombele elongo na bandeko balande biso tokosenga bandeko balanda biso na bokebi pe na bokulutu na bandeko ya lingomba ya catholique motuna na bino iza malamu tosipeli na yango pamba te lingomba ya catholique banda baya wandeko ndombele makambo sala lelo ebandi lelo te soki lelo bayindo tozonio kwama soki lelo bayindo tozana pasi eza lingomba wana ya catholique makambo sala lelo basalaka yango na tango ya kimpavita
bakotisi mobulu bakaboli mboka elelo baindo bakoti na pasi yaki mpavita aziki na moto tokei mingi ya baponami babundeli ya baindo bayaki pona kolongola biso na pasi oyo tozalaki na yango lingomba ya katolike basala nyonso pona kolongola bango na nzela oyo nyonso akoya pona kotelemela baintere na bango bakotia mopanzi lolenge wana pona kobeta lisolo ya Congo tango tozobeta Congo eza Congo indépendant tango tokoti na 60 to accéder na indépendance na biso lingomba ya katolike balingaki te tozala na bonsomi lingomba ya katolike oyo ezali manipulé na ba impérialiste po ezali eloko bango batiaki pona ko contrôler Congo ko contrôler biso lolenge nini bango bakovwamisa bakozwa bomengo na biso ekoma ya bango wana ezali eloko bango batia lisu na bango na mabele na biso ya Congo pe na biteni nyonso biso tozaleli na Afrika lolenge wana tango tokoti na indépendance lokola bazalaki na mayele mabe to bazalaka na mayele mabe ya koluka pasi ya biso baindo bazalaki na carte na bango mobimba oyo tozomona lelo Fumunkusu kiambu nzala mpanda na Ngola batelemi bazozongisa biso na maimaleka kala bazozongisa biso na maye badongolo miso ya katolike baye kosala awa na mindele maimaleka ki na 60 yango tozomona lisusu lelo maimaleka ki tango to accéder na indépendance yango tozomona lisusu lelo ndenge balobi l'histoire se répète ba effacer gouvernement ya Mbuta Lumumba balongoli Mbuta Lumumba na course batikali na Kasavubu oyo bango basoutenaki na motema mabe parce que bazaki déjà na candidat na bango bayeko kabola Kasavubu na baninga na ba parti politique mususu po atikala ye moko ndenge bazosala lelo bazoluka ko isoler mokonzi ya mboka lo makambo ne bandikala alors lokola basali yango bambula ebele uta yaki mpavita uta ya vita nkanga bakataka mutu yaki mpavita batumbi na moto fumukimbangu bakangami na boloko na motema mabe ya bamupe ya katolike na ba protestant kino lelo ezokoba alors lelo siko malchance na bango eza nini religion africaine esetelemi Fumunkusu kia munzala mpanda na Ngola mokobi misala ya 1921 esi batelemi elongo na bangunza ya religion africaine oyo bazofongola biso misu oyo bazozongisa biso na maeleka po moto mwindu makanisa moto moyindo ekoma lokola velo ezongaka nsima te alors esengeli bayeba koya batalisaka biso maeleka po toyeba esika nini tozali pe esika tozokende alors toza na guettere mobimba Fumunkusu kia munzala mpanda na Ngola bazokende kotalisa biso makambo nini ya mabe oyo bamupe na lingomba na bango bazobongisa lelo pona pasi na biso to pe pona ko bebisa bilaka oyo mfumukimbango batika pe ko maintenir biso na souffrance et lelo tango bazo luka ko kabola nanu FCC na cash ezaka ka manœuvre moko basalaka na 60 bakaboli Mbuta Lumumba o azalaki na majorité na Assemblée nationale na Kasavubu azalaki président azalaki na minorité bakaboli bango or ko kabwana ya libala wana ezalaki kokufa ya mboka na biso kokufa ya indépendance ekobima morne et lelo tozo bénéficier na makila ya bakoko na biso oyo etangaki te pona indépendance wana pona nini catholique présent na mabele na biso et lelo Fridolin Ambongo incarné Malula incarné Mosengo azokoba kaka na nzela wana na etinda ya Vatican alors biso tokosenga na bakonza mboka nanu bazala mayele soki ya solo boza bakonza mboka pona population pona kolongola pona ko répondre na besoin ya population botala nanu esika to uti lingomba oyo ya katolike
catholique ezali lolenge moko na mangomba nyonso eza na biso awa mais ndenge nini catholique azala kaka likolo na ya bino bakonzi soki catholique alobi bino baza likamba koloba te alors justement neteni wana esika bosimbi tokata bino moke sujet kantimba balobi azena monopole ya parole po yenda tongi c'est-à-dire l'état na ino asali bopito te mais catholique asali l'état na ino asali baekole te mais catholique asali c'est-à-dire et lelo na biblia catholique nda yebi afeni ya nzambe yo luka kelongi ya nzambe ye moto akolakisa yo bokota balabala boye kata ngambo te tokoma esika nzambe alaka yango wana azeko mérité du respect même na autorité politique un président de la république mais balaka dirigé par ba simple cardinaux justement pour batongi te basale loko te catholique akomi ko balobaka loboko pesaka la main qui donne c'est celle qui dirige matondo ndeko ndombele tango catholique bayawa bazalaki na eloko te bayawa bazalaki na mbongo te bayawa bayelaki biso baeglise batongi te bahopito baekole mbongo batongeli bahopito baekole eza bambongo na biso bazoyiba awa epai na biso bakonza mboka bazolanda biso bongo bayebi catholique soki abomi te catholique soki akoti desordre te bakomata te bakosimba mbongo te alors mpo batonga bazwa bambongo esengeli bakotisa mobulu na mboka yango ozomona lelo soki FCC atomboki kashi atomboki ya tie mobulu na kati atie songi bango mibale babendana mpo na kati ya kobendana wana nde ye azoprofite bazobebisa makanisi ya bayo bango bakambaka batombokela bakonza mboka batomboka na mai bazoleka na mboka etango bango bazotomboka wana Vatican azosepela bango bazoyiba mbongo ezokende libanda alors nyonso oyo bango batongi wana na mboka na mbongo ya mboka na biso eza ya biso catholique ayena eloko te soki bayaka na église awa batonga bakokende na yango bamemi mais soki bayaki na eloko te eza lokola mwasi ayena ndako ya libala tango libala ekufi ozokende okotika bana mpo ayaki na mwana te okutaki bana epai ya tata okokende yo moko ndenge oyelaki donc lingomba ya catholique bayawa maboko pamba nyonso wana eza ya biso baekole basali eza mpona kodétruire biso bahopito basali eza mpona koboma biso baeglise basali eza mpona kokanga makanisi na biso ezobénéficie na biso te ezobénéficie na bango lolenge wana il faut sikoyo kaka bandako bango batongi wana kotransforme yango na boyindo mpo lokola mokonzi ya bayindo esi azongi mpo mfumuki mbango alobaki na kei kasi na kozonga me ntango mfumuki mbango akozonga akoya lisusu na liputa te akoya lisusu na nzoto wana te veste na cravate akoya na veste na cravate te po veste na cravate ezali elamba colonisateur ayaki na yango naino tokomi kuna te biloko wana ezali kosala débat me nalingi totelema na ino esika tokomi wana cg bolobi eloko moko makanisi ya bayindo ezali lokola velo ekozongaka nsima te wana esimbi biso motema mais 60 ans ya indépendance oyo esalemaki na 1921 tokuti bavideo te tokuti bilili te oyo esalemaki na 1706 batumbiaki mpavita na moto tomoni te oyo esalemi na 1665 bakati ya vita kanga motu bamemi yango na Nazareth kuna na Luanda basali nango misa obwakeli soyo omeli communion wana tomoni te toyoki yango na masumu mais ya 1960 drame ya le 4 janvier 1959 tomoni na miso mais population atikali libanda ya réalité base kokoba te lelo ezokolanda un ministre alobi mboko yo ekolingisa malamu tozongisa ngo lisu na bamboka na maboko ya babelge po totambola malamu te lelo bango bapoliticien base koloba sans l'homme blanc sans le poso pembe biso tokosala eloko te mais ntango boyokaka badiscours wana na 21e siècle oyo lelo na bango roi Philippe ya Belgique azali koluka ndenge ya kosala baexcuse mais biso tozali koloba bazonga baya kobete lisusu biso film matondo mingi ndeko ndombele tokobeta mwa lokolo na nsima esika bobandelaki bolobi maeleka na 1706 maeleki na 1921 bozongi nsima mingi bilili ezalaka te mais likambo ebongaka kolo likambo ye moko abetela yo
kasi tozongaki esika bokatelaki biso maloba Mfumu Kimbangu balobaki na kozonga bango wana bazongi lelo bazalaki papa Liputa lelo papa Nzambala batelemi basangisi bangunza nde bazozongisa biso balobaka Mfumu Kimbangu aye na veste po tango na ya kolata veste cravate komi bino bokesu na Nzamba wana zewe Mfumu Kimbangu nanu bango moko eloko kangisi bango po batelemelaki mindele ba commerçant bayaki na Mbanza Ngungu ba contribuaki ba complotaki na kokangama ya Mfumu Kimbangu po Mfumu Kimbangu atelemelaki oyo mindele bayaki na yango donc même na molato Mfumu Kimbangu esengeli azala libre tango bakozonga bakoya lisusu ya kokangama te bakokota lisusu na kati ya bonsomi wana te nde lolenge wana Mfumu Kimbangu ne lekoyo baye na bonsomi bakolata na lolenge na biso ni manso bakosala ngona lolenge na biso nde ye wana papa Nzambala oyaki papa Liputa na bambule leki nde sikoyo tozonga to kota na mutuna na bino botuni biso bakambi ya mboka lelo pona bakambi ya mboka na biso soki bazangi conscience soki bazotambola na lolenge oyo longo banite ezali kaka bazali kobima na école oyo catholique monguna na biso protestant monguna na biso bakeli ba école batie ba programme na bango ba créer bato na bango ya lolenge na bango donc baza lokola ba bande magnétique oyo bakotisi yo ba programmer yo yango wana yo kokende kobimisa oyo bakotisi yo yango yo kokende kobimisa lelo ba former ba soulard ba former bato ya milangwa bato ya basi ebele na lolenge ya bozoba ba former bato ya moyibi na ba école na bango e bato wana ya moyibi bato wana ya milangwa tango bazosilisa bitelo na bango bakokende kozwa bibonga mpona kokamba mboka elelo bozomona bascène nini tozomona na mboka na biso na baye bazokamba kobanda na numéro 1 tina suka bango nyonso bazokamba lokola baza kaka fruit ya mundele babimi na école ya catholique babimi na école ya baprotestant lokola baye wana baforme bango bayaka na likanisi ya koboma biso bayindo e bango baza ba représentation directe ya ba maître na bango musala bazosala lelo ko détruire Congo po babongisa Europe babongisa pa ya ba maître na bango ba forma ki bango nini ya malamu bazosala lelo pona peuple africain bakambi bazokamba biso des ordres sur des ordres bayiba mbongo lelo tomoni bazosambisa bato pona makambo moyibe mbongo lelo me yiba bakenda kotonga na bamboka esengelaki bazwa nanu mokonzi nyonso aza na ndako na poto oyo aza na biloko na poto aza na bakonte na poto bokangi nanu bakonte na nyonso wana toyebi bokangi botie na boloko mais justement yango catholique aza kolinga bafouine na passé ya bato wana mais bino mpe bokoti na démarche na bango bakokanga kaka bato ya lelo te tomoni Durkheim ya chef de l'état actuel azali condamné à 20 ans de prison toyebi te soko bakosala appel mais yango bango balingi balobi avant ye basé kotanga babukanga lonzo basé kotanga makambo ebele omoni te ke c'est que basé na moi dans le bon na démarche na bango te catholique nyonso akoki kosala oyo epai na biso aza ata na likanisi moko ya malamu te soki catholique akokota na démarche wana mais tozonga nsima tobanda na 1908 po babandi na bamassacre babandi na bavol mais vol oyo eza kutu vol te pillage oyo mindele basala epai na biso na etinda na lisungi ya catholique oyo asungi bango po bapille mabele na biso mais nani akolandela yango soit ndenge bafongoli dossier wana biso mpe bangunza ya Mfumu Kimbangu toke na dossier bango bazela nano na dossier na bango oyo po bazotelamela mingi 18 ans babosani 32 ans babosani kobanda 60 kino lelo bato na bango basali bapiye mboka tokangi nano kobanda 60 kino lelo biso mpe tozonga tobandi na 1908 tobanda tito ye na 60 mindele bapiye mboka oyo ba détruire biso
nani akosala dommage ya biloko nyonso wana soki catholique alinga sala procédure wana tokosunga ye biso na religion africaine loko la religion africaine etelemi mpona bolamu ya bayindo ezali kaka ntango moto azotambola mabe bozongisa ye na nzela omoni soki lelo balobi Vital Kamerhe Ndakisa aza na boloko c'est bien ezala penza makambo ya 100 jours ezala likambo mosusu na 7 soki batangi lokola ye mais Kamerhe abimi na ekole ya banani tango azosamba azolakisa biso lingombo oyo asambelaka bato nyonso baleki na batémoin na bango bakangemi balakisi biso mangombo bango basambelaka. Alors mon côté ya religion africaine azalaki na kati est-ce que lelo bakonzi ya mboka ndenge bazolanda biso wana bango nyonso baza liboke moko batangi na bauniversité moko na baye baza na université lelo bakokende koyingela na bibonga na bango bakokende ko reproduire kaka même erreur. Est-ce que lelo bakoki kozonga te na religion africaine baya kotoka maye ya tina baya kokutana nanu na papa oyo ya nzambala baya kokutana nanu na papa oyo atalisaka bango makambo ya tina oyo azotangisa lelo motangisi omfumu kimbangu balakaki fumu nkusu kia monzala mpanda na ngola nensongi ya nzila nini penza esalaka ete baboya oya kokutana na fumu nkusu toyebi te bino bakonzi ya mboka bokangami na makambo bosalelaka uta tango molai bozoyoka bozosala sourd oreille lokola bozoyoka te tango nini bokozala bakonzi mpona population na bino elolenge wana tozosenga mpona kimia na mboka na biso soki mfumu kimbangu bakoti na kati te bokomana kotambola ka lolenge wana mpo baba bozozela baya koyingela na bibonga na bino baza na bauniversité o bino bobimeli na beti turu kaka na IPN na moni batie bakioske na kati ya université kuna primis ezotekama po totanga bakombo te bazoteka masanga oyo elangwisaka mais basociété brassicole wana eye mpona kodétruire mentalité eye mpona kodétruire kodévier makanisi ya moto moyindo elandi bango na université mais ntango ye abimi na université masanga elandi ye kuna corruption bozozela esila bango moko nano bakonzi ya mboka kobanda na likolo tina se ezana na bango moko comment lelo toti kolanda makambo ningisi lisusu mboka na biso mpona mibeko ekotaki na assemblée nationale babanda kotala likambo ya bazuzi ya mboka na biso ministre ya justice mais ndeko na ngai ndombele eningisi mboka po bayindo baza kaka soki bayoki boye bakumbami ndeko moko ayebisi ngai alobi na tango mosengo azotelemela Mobutu il suffit de dire que Mobutu azali dictateur wana olingaka peuple ndenge eza lelo soko lobi kaka FCC soko benga kombo FCC yo ndo olingaka peuple ofingi FCC yo ndo olingaka peuple tango wana esi eleki tokomi na tango mosusu na tango ya mfumu nkusu oyo toza na tango ya mfumu nkusu nesongi ya nzela na bangunza esi batelemi tokomi na tango ya kotanga motangisi molakisi nlongi akoya mpona kotangisa bato toloba ngo na Kikongo me bandeko ya Congo Central bato tokozonga wana CG tosimba wana na esika ya longi nalingi c'est vrai toze kolanda ngonga na nsima so toze kobeta nkota yoko na bandeko bazene teni ya régime tokenda lisusu na ino tozwa élément ya nesongi ya nzela mfumu nkusu kia mozala mpanda na ngola oyo basalaki mpo ya kodenonse babizaleli mabe ya église catholique bongo tokozonga wa na CGK mpo tosimba eteni ya longi bongo kokumba biso na bosukisi manaka na biso mokolo tola batukali bakongole botika makambo ya kobanga ya koloba est-ce que président Fachi est-ce que a signé document ya
ya banani ya bato ya CPI toza na problème na babelge banani basali crime na mboka oyo avant totia président Kabila parce que bango babindele balingi bongo biso tolobi non aza ya biso azala nanu wana tobandela likambo na place ebandaki sinon bakobanda koembrouye biso oh non indépendance na bino ebebaki mpona Mbuta Lumumba azalaki pressé moto apressé bobomaki botiki moto ya malembe kasavo bosuka na ye wana bovandisi Mobutu 32 ans après bosalaki na ye nini me banani babenganaki kaka bango bakatholike eboyebake le mal africain partout eza bato mosusu te eza bakatholike c'est pourquoi biso religion africaine tozoyanola catholique ndenge bozoyoka ngai ya tozoyanola catholique awa yo lobi ke badirigant oyo bazodirige badirigaka mpona mabumu na bango biso totuni question leka na télévision cardinal ya bakatholike loba nani aforma bato wana lakisa biso bango soki eza biso lobake non mpo mokusu yo moto forma bato wana ou bien baza formé na religion kimbangiste to na religion africaine mais soki eza yo me ndimake yo moto formaka bacriminel wana ye nde commanditaire ya bacriminel wana katholike nde kosamba tokobenga bino boya kosamba bakatholike donc bato wana baza formé pa bakatholike lelo bakataki bato maboko bino bato botournaka filme ya longange ya bakanja bato baforma yango batourna filme wana eza bakatholike ekuna emonani ke na bikoro bato bazali koboma mpe konyokola bato ezalaki banani bakatholike problème ya caoutchouc ezalaki banani bakatholike donc catholique kosala erreur wana te lelo ya kokosa okanisi bato bakokosama lisusu bato bakokosama te si eyebani ke badirigant nyonso bazodirige eza bino bakatholike soko olobi tricherie ya baélection nayebi te soki biso na religion africaine tosi todirige baélection Abe Malumar catholique Ngoi Mulunda protestant asilisa na faculté protestante oyo eza na 24 ans bokende kotuna Corneille Nanga aza ya bino ya biso te siko soki ba élection bimaka mabe banani babimisisaka ngo mabe mais batuna bina omoni ke boza même pas la qualité bo diriger lisusu bino ba catholique bo former pété yango wana kosenga na président de la république eza occasion ya bien lokola mboka epemi révision ya système éducatif parce que kotikelaka bato na baformaka ta basorta bato bango baformaka opesi bango confiance bayibaka bakende kotinda mbongo na poto formé par des catholiques il faut enrichir toujours les autres un de lelo soki ekomi na makasi oyo eza nango nazoyebisa bino mbongo ya Congo badirigeant congolais bato baenrichir baindien Liban soki aza na force lelo c'est toujours badirigeant congolais ya époque ya Mobutu bato baenrichir bato wana donc Congo elingi koloba nini bato bazalaka mitu musala na bango o wana basigné bacontrat baindien baye kosala bacomptoir ya diamant awa balibanais barabe baye kosala bacomptoir ya badiamant awa eza grave bino bozo moisir na misère bato wana bazosomba bakara ya diamant bakende yango bakomi ba grand fournisseur ya diamant eza même na nini na comptoir moko na Dubaï bakomi Congo pays de diamant kombo ya comptoir wana et na époque ya Mobutu boza koyeba na Sénégal comptoir moko ezalaki kuna kombo na yango Congo Zoba oui parce que bawara bazokende balati basinga na bango na biloko awa balobi eza kisi nzoka balekaka na diamant bongo et bamindele na Angola bazobima na badiamant batiango na bapine bapompe bapine wana bafungoli chambre air bacharge diamant lere bazoleka boye na nzela contrôle eza te e bamindele yango banani bakatolika
ça vient un peu à Bomi Angola 25 ans, Azalaki nan catholique. Donc, majorité, et ça va catholique, n'a pas catholique. Donc, catholique, on dit que Yenem Tazo formé Batouana, à cause du peuple congolais. À cause du peuple congolais, Léopold de Oyo, à Nokolibiso, Aza catholique, il fallait qu'on samba na lelo. Justice congolaise, il faut qu'on fonde Batouana Nyonso. Parce que bakanisa qui est occasion si là qui n'a qu'un président donc bango moko baza ko tukuta place yango tozongi na yango na CPI crime contre l'humanité zakaka mutu mundu mukasala ka crime contre l'humanité bongo ba belge basali awa hein ba décimer biso na époque il y a vente d'esclaves plus de 3000 par jour o bazote totangate 37 000 familles en déportation. Et ça crime. Nous avons dit alobate, les lobes ont l'état des droits. Même pour nous qui avons tellement qui n'a compte, il y a état des droits. Pour nous avons non, vous m'avez dit ça, Asamba, sans avocat. Et bien, tu as sambi ça y est. Pas catholique. Jusqu'à quand catholique on continue à s'accaler dans le peuple congolais. Alors, nous sommes dans la religion africaine, ceux qui sont dans le Lenge, donc on fonde un peu bien. Mais le cas mboka est dans la justice, to sengi justice ya mboka. To sengi justice ya mboka Congo. Crime ya Congo. Les ont risqué de continuer parce que ce que baby civil a muto formé sous l'art. Les a crime contre l'humanité. Et batu basali babar na ba société ya masanga ba brasserie presque eza ba catholique ba helléniste batu basali makamba musique awa eza ba catholique papa ngoma de mikriyu bokendo ta l'église aza ko sande père Bifalo Yanke Momeli Bangi catholique a formé ba mangwaou ba bozi a formé Baganga. Tout ça là qui kani, minzoto wela we. Et ça là ta bouton, ou bien batuba binaka. Batuba binaka. Tata wana katoli. Et bobenga, ndeko na biso, ngadiadia. Bobenga batu nyoso ba yeko na ba sabine ke père Bifalo yokana Bifalo azo formé ba jeune na nini na noa yemoko grand noir catholique basango l'état na biso azo mona ndenge minzoto wela wele binisaka batu mais amoni te ke ba jeune na yeba kangi bango batindiki bango plus na mabina ke na misala alors batu nyonso catholique a forma o nyonso catholique a forma na école na ye na tuni peuple congolais nana yebo sala tatonga akatonga bato catholique a formé pona kolakisa bino ke école ya mabe donc programme na bango ezali ya ko diminuer bino c'est pourquoi lokola bamoni elan oyo Congo azoya nango programme oyo bazoya nango bamoni ke Congo azokoma na position ya ko se détacher pa na bango lokola bazwi concurrent Chine et que bazwi bakeno bassin ya Congo parce que na wana otela bino ngo sete bassin ya Congo bokanisaka te ke ezali na Équateur bassin ya Congo na forme nango ya liboso ezozwa Gabon Congo Brazzaville Centrafrique Tchad ezwi une partie ya Uganda ezwi Rwanda Burundi Tanzanie Zambie na Angola mobimba kotisa siko motema nango RDC enclave de Kabinda nyonso wana nde ezo former bassin ya Congo. C'est pourquoi vous voyez même bao bozomona baza misuboy ba occuper siko presque Afrique centrale ezaka Congo te alors ba mindele ba pays frontalier ndenge tozali awa lelo tozali Congo ennemi même ya ba voisins mais faut to sala makasi pour réconciliation ezana bandeko na biso. Parce que tout ça, c'est un système politique pour ceux qui vont déstabiliser le pouvoir au Congo, basé sur la facilité de la Kosala.
Donc, tout ça que même le président de la République, la tendance, mayele mabe bazo ya nango, que baluka lisusu basala ndenge basalaki na 60, baluka isolement le chef de l'État où il y a ça en place, biso to dénoncer yango déjà. On a collaboré, tous allés pour mariage, il y a FCC cash. Bon, bah, qui s'en a la mouka, il faut quota. Quota, na di bala wana. Pour Congo, il y a biso. Quand on a luka bolamu ya Congo, pour collaborer, bino bozo bebis. Pour ta bino bokoti. Mobutu awala kaki. 5 ans à cause de sa Congo. Mobutu tango akei, akendagi na titre, dictateur, pilleur. À Piyamboka, il a tué, il a volé. Hein? Kassavubu, écoute, tu vas faire ça comme Kombo Bilemba Kaka. Moni, et Mosé Kabila, dictateur. Donc, bazo kende la kaka na bongo bongo. Soki mutaza ya bangote, bakonuka ba bomaye. Alors, to lingi siko biso na CPI, gouvernement congolais, et kendeko, pour représenter Congo. Tous un accord des avocats na Congo pour défendre le Congo. Président Kabila, président honoraire ya Congo, azali congolais. Président Tshisekedi, oyaza en place. Ceux qui na famille na libota boza basoso. Ceux qui bomoni balambi soso. Ndekono soso koseka yetu. Oye baka mokolo bokilo akoya. Oye si babomaki si akendeki. Ekozala tour ya nani? Quel que soit soso oboteli mutu 145 maki. Ye baka batia kona programme. Mokolo bakomona kaka période no ya kobota maki ozobota susu te bako comprendre yo te ke ba maki siri na libuka. Baolo baka boatiki na yo asia siri ko bota nuni. Bole kiseye na nzungu nebite soki bakoloba ke no yo lokolo boti mingi oboteli biso basoso ebele totindiki okende no na balabala kende kosala vie na yo balia yo te jamais bakobombo pe quelque part ke zala wana po okufela loka wana ke baboma yo na mutu te jamais nzungu. Donc ozala président ya Congo bo céder bo konze pa ba Belge te. 60 ans après, tu as adulte. Moi, si c'est à côté de la ménopause, je vais te susciter. Donc, tu as bakoko. Tu as 60 ans. Donc, bien sûr, nous avons eu Congo. Mais tu as une série 60. Matondo bandeko balandi wano bansoto tikolanda ne songanzila mfumu kusukia muzala mpanda na ngola mokobi bongo misala ya 1921. Ce jour-là, on a l'ingaki tokenda plus na masolo moko eze plus scientifique pour ne pas dire masolo politique. Mais tant que simbi makambo longi, eze ko pesa lisu confusion. Entre bino catholique ya bongisa makambo na ya fandisa a statuer makambo na ye, yango tant mo so sa référence. Malgré beaucoup mona catholique a rebondisa président Félix Tshisekedi, lobi soko basé na messe moko songolo. Ba ko kenda ko sala mon église catholique. Catholique azaki ko bundisa président Kabila. Moi si ya président Kabila pesa bango soko combien de millions de dollars a tongela bango temple. Lobby to moniawa inauguration ya centre na ye nanya keiko ko zala lokola parrain cardinal Monseigneur. Mais vous savez comment on a été on dirait bino na elle on a bino pe moi ordre zete yango wana bato wana bazé ko tala kaka siko bino bozé ko finga po soko bo kotika kalikambo longi awo to komona ata 15 longi mais longi oyo fumuki mbango alobaki fo ba wela ye to longi to fumuki mbango nde fo balakisa longi awo matondo mingi ndeko ndombele na kanisi na bandeko balandi bo beti moi skal ngana landa ka bino mingi tango bozonga ka moi sima na landi bino wana catholique na nyonso salaka ya mabe na mboka na biso ko bundisa bakonza mboka
mokonzi mboka nyonso aleki awa catholique abundisi ye. Récemment awa président Félix bauti ko investir ye ambongo aleki sa message alobi nano nako yate po invitation sa convocation te nako yate po président oyo aleki aza légitimité président nommé aboye mais lelo koka moyenda ke kovanda loko leza makambo mbongo ya covid-19 avandeli yango po baza na ba bénéfice écoute ba don wana pe monani talobi apesa yango ba chèque sans caméra donc to bi bango sika yo ba kenda ka caméra la ndaka ozomona makambo suivre po na mbongo andimi mokonza mboka tango mosengo azokende ko continue kolanda président Kabila na mwasi na ye bato ya finga ka wana mais bon mama Olive Lembe oyebi ke ndoki ato kabeli mai otia ya ndambo otondisa kopo akondima yo te akolia yo kaka ndeko ndombele otongela bango lingomba temple mobimba kuna oye sale matin na ino ena individu atonga temple ya ndenge wana banda masolo catholique mais bango bato abundisi mobali na yo ti lelo mboke koma na ba niveau oyo bango tozongi na likambo ya nlongi ezali na kati ya bilaka ya mfumu Kimbangu mfumu Kimbangu balobaki boye ngai Kimbangu nazokende kasi nakotinda molakisi pona nini nakotinda molakisi tango mfumu Kimbangu baye na nyonso basalaki epai na biso na nyonso balakisaki oyo moto moko na mokili nano alakisa te kasi baindo basosolaki ete nde basosolaki mfumu Kimbangu amonaki ete baindo bazana na boyebi te parce que soko zotalisa moto azangi boyebi ate opese makambo ya tina akakosalela yango te ako négliger yango nde esengeli sikoyo nakende nazonga esika na utaki nakende kobongola nzoto nazwa nzoto mosusu po 32 ans na 30 ans ya boloko nzoto lembaki nde esengeli akende kolatela mba mosusu tango akoya akoya kosala mosala ya kotangisa mpo na nini koramene moto moyindo na niveau oyo kosala ete asosola nano bomoto na ye tina nini ayelaki na mokili nde nsiku mia nsemono anza oyo mfumu nkusu bazotangisa biso alors biso toza na nlongi oyo tozotombola lelo mfumu nkusu kiambu nzala mpanda na ngola nensongi ya nzila ntinu ntsaku nevunda baye na nsiku mia nsemono anza baza na pembe na maboko na tableau à part mfumu nkusu nlongi ayaka na matière nlongi ayaka na notion à part mfumu nkusu kiambu nzala mpanda na ngola nani oyo akomibenga nlongi apesa biso matière nini aye na yango basa mfumu Kimbangu balobaki mono Kimbangu ya fidiswa mokusa kula kanda dia bando dia bakongo ntete yenkangu wa wonsono wa bandombe donc na tinda maki pona ko bikisa libota ya Kongo pe bayindo nyonso na mokili pona nini bandelaki na Kongo po eza esika oya bimelaki eza esika bango babimelaki pe kotala sikoyo bolamu ya bayindo banso ndenge Yesu abimeli na libota ya bayuda kasi pona libota mobimba ya Israel ba tribu nyonso ya Israel lolenge wana mfumu Kimbangu bayelaki baye kosangisa biso kozongisa biso na bomoko nde mfumu nkusu siko baye na kati nsiku mia nsemono anza bazozongisa biso na bomoko bango balobaka bazali mosape ya munene esangisaka pona kobeta likofi pona kopesa bokasi na likofi lolenge wana basangisi bangunza nyonso lolenge mfumu Kimbangu batikalaki bangunza sima yango bangunza bapanzani tango bazongi me bako bandele sika batikalaki mosala basangisi bangunza lelo po bakoba mosala ya 1921 matondo CGK toze vraiment kobendana na suka ya manaka na biso c'est vrai etandongo ya kakabo bato yo batwaka manaka ya bibelu manako ekolakisaka mikongo ya basi bango nde batwaka ebele ya ngonga biso mwa moke oyo ze komona kuna baze kotia biso pression na sima ya matalatala mais centenaire ya mfumu Kimbangu d'ici là centenaire ya mfumu Kimbangu baindo ba retenir nini to boze komona nini 100 ans message ya mfumu Kimbangu yebani te ndeko moko abengi ngai na kimpesa lobi na ngai ndeko ndombele 100 ans wana lokwa boyebi papa kiangani te boze enfant yo gare c'est sans polémique to yebite
tokomi penza kobenda suka ya manaka centenaire ya mfumu Kimbangu. Matondo mingi mfumu Kimbangu na bilaka batikelaki biso balobaki na biso boye nazokende nango mingi na Kikongo. Mvovo mio voka mambu momo voka mavanga meneko kama lendi vio kako. Makambo nyonso nga natalisi bino soki ekokisami te ekoleka te. Alors soki totali na histoire ya ba peuple nyonso bakotaka na pasi ya bowumbu peuple moko te et traversa 100 ans ya transition parce que biso na ngongo toza na transition ya niongo na biso c'est sila mais tozo subir transition lelo pona kozanga koyoka ndenge bana Israël na kati Égypte ba subir 40 ans 30 ans likolo parce que basali 430 balakamaki na 400 ans mais 30 ans ya kozanga koyoka et biso lelo tokomi na 99 ans ya kozanga koyoka bilaka ya mfumu Kimbangu même mfumu Kimbangu lobi ekoleka te sikoyo repère na biso za na 1921 mfumu Nkusu bazo préparer bayindo pour na 1921 mais 1921 eza na programme mobimba oyo mokili ya molimo na biso oyo mfumu Kimbangu abongisi yango bozomona lelo mokili eningani lelo mokili eza na kimia te bipai nyonso bato bazolela surtout baye basimbi bomengo ya bayindo bokonzi ya bayindo baye bazonyokola bayindo lelo esengeli batika pamba te 100 ans ya mfumu Kimbangu tango ezoya na makambo nango e na kati ya prophétie balaka biso koya ya Nkatulendo mayo ezoya mokile koningana lisusu makasi pona kotika mwana wana botama lelo eza ba douleur d'enfantement mama pasi ya kobote ye makasi mais mwana wana tozozela ezali bonsomi ya bayindo 100 ans ya mfumu Kimbangu kotala bilaka ya mfumu Kimbangu bayindo tozala mayele e mingi lokola tozokamba na lukala na Congo Central tozobenda matoi ya bakongo oyo biso to bimisaki mfumu Kimbangu abimele pai na biso mais soki biso po abandelaki na ye na ko libérer peuple Congo pe bayindo nyonso mais yango bozwaka ye mfumu Kimbangu ya bakongo bato mosu batie na droit babelela ye moto nyonso to mobikisi nyonso ayaka aza na tribu na ye po aza na papa na mama oyo biso aza na papa na mama lokola aza na tribu na ye abimelaki aza na nzela abimelaki nde esika azobandela na ye kobiki na ye kolibere bakongo pe bayindo nyonso ya mokili alors bakongo yango lelo mfumu Nkusu kia munzala mpanda na ngola batelemi bakongo kaka wana oyo mfumu Kimbangu batikelaki bilaka esika makambo ekobandela bango bazali banti baenemi ya liboso ya makambo yango na 1921 zoya moto nyonso amibongisa moto nyonso azonga na boyindo na ye po balobi koya ya Nkatulendo ekozala matata ntengolo za menga entango nlemvo kaikala diakako tango ya bolimbi se bozala lisusu yango bozomona na kati ya programme ya chef spirituel ya religion africaine batalisi biso toza na tango ya kosenga na bolimbisi kobanda na bapoliticien tina suka bayindo tosenga na bolimbisi po bazomona wezo ya lobi 100 ans ya mfumu Kimbangu esengeli bayindo bazala libre ndezo senga tozwa conscience na kati ya nsiku miansemono anza po tango tozo accéder na indépendance o tozo bundela toyeba lolenge nini tokokamba mboka na biso moko na kozanga kozwa ba injonction ya libanda po biso siko tozokamba mokili biso tokosimba mokili kotambisa mwana nsiku 100 ans ya mfumu Kimbangu centenaire ya 1921 ya voilà ya 1921 na 2021 alors bakonza mboka esengeli babongama base préparer pona koyamba mopepe wana esengeli babalana na molimo oyo ya biso soko zokamba na Congo esprit na yo esengeli ezala ya Congo soki ozokamba na molimo ya Vatican okokutana nango okokutana nango do awa maseke ezate
matondo OCG tobendi penza suka sofre makambo ebele ya koloba eze mais toze bongo coincé na tango bopesi numéro na bino ya contact soki kotungisa te na baito mosusu basé na mituna po biso pe totikali na mituna bandeko balandi pe bakotikala na mituna. Matondo mingi numéro na biso ya contact ezali 00243 89 50 68 502 89 50 68 502. Nazali Tata Nsimba moko oyo nabimi na matrice ya mfumunkusu kia munzala mpanda na Ngola na tindami na iteni ya Lukala. Donc bana Lukala bazolanda biso pe bao baza ti libanda ya mboka bazolanda pona ko telemisa kingunza ya mfumu Kimbangu, ko telemisa milimo ya bakoko na kati ya Lukala nde wana contact na biso. Matondo tozongisi lisusu matondo na bino CG Nsimba na ndenge bolinga kibongo koyanola na masolo na biso ya mokolo mwalelo na bino bandeko bodwi bongo libaku ya kolanda biso mokolo mwalelo mingi ya koloba ezete ndenge bayilo poto bakoloba kasi sans commentaire boni bozalisi botomboli acteur ya film pour ne pas dire Jésus moto moko tourna film ye wanande oyo bino botomboli abanda asala abota asala bomo inaye na point d'interrogation eteni mosusu tozwe mfumu Kimbangu tozalisi lokwa mwana etinda ya Yesu mokanda we kangaka mfumu Kimbangu mokanda we kondana mfumu Kimbangu injustement lelo bozongiseli biso yango lokwa mokanda ya référence to bosani ke na bilaka mfumu Kimbangu na jugement yambo alobi po nini boze ko interdire na baindo bazala pe na nzambe na bango balaki tokozala na buku esanto na biso livre saint soko biblia ezalaka ya biso boni mfumu Kimbangu base contredire balaka lisusu baindo buku esanto mpo souffrir tokabona po ya mokolo mwalelo tolobaka bosembo eze na ntina te bati yango bizeuzeu mpe lokuta ata bokotia malasi kolumba besolo nango mabe ya lokuta soko eze mpona kolia bokenda bolia mpe bomela soko eze tumba lobiko ya loposo moindo biso religion africaine tokotelema mpe tokobunda kime ya mfumu Kimbangu balongo mpe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya nsima na manaka esusu matondono.